congodialogue.com. congodialogue.com. Merci beaucoup à vous, chers internautes, surtout à vous tous qui aimez cette émission Dossier Grave. C'est une émission qui vous présente des artistes. Quand je parle des artistes, c'est-à-dire des artistes qui nous font des œuvres. C'est-à-dire des œuvres où ils ont après même 10 ans, 15 ans, 20 ans, total à Kayango, P et Zo Memelabiso Guetté, comme d'habitude. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier tout le monde. Là, je vois directement la grande équipe de www.congodialogue.com, en commençant par elle, c'est Francine Gembe, première dame, intelligence et la sagesse, maman, Boanyakaka. Et je tiens aussi à remercier Christian Chibangu qui a été toujours fidèle à son poste. Et pourquoi pas à tout le personnel des 3W Congo Dialogue. Là, je vois tous les journalistes. Ça dit Cordon Abino Lingabino Mingi. Alobika Kabusa Moussala bien. Et merci aussi Nabandeko Ibasuten Arabiso de près ou de loin. Là directement je vois il y a Willy Moucheni qui tous mes émissions sont toujours dédiées naé parce que Willy Moucheni Azamutu Oyo Nazo Bengaï code mondial. Pourquoi? Parce que si kato Azalaka Ezara Musikate. Ça dit partout il y a Zali Ezara Nango Musikate. Ça dit Penaza Pemena. Wakoza ne Aza Musika Nengo Kansi na Kombo ya Mboka Zali mais ceux qui Pena qui a Linga za Musika Pembe Nayo. Donc, dans 1 heure, dans 30 minutes, on va maintenant, Songanzira, les gars nous boy. Donc, merci beaucoup à Willy Moucheni. Et pourquoi pas aussi à président Jules Massoua, un prêtre responsable. Et, Kouloutou Nanga Bosanité, Chico Deolo, beauté à 3 personnes. Ça dit, Bana Poto, Bana Monde Nantine, Bozota Labiso. Lelo, Nazana plaisir à trop ya Koyambela Bino, un artiste qui est avec moi. Asalaka théâtre azosala musala na ye na ndenge ezosenga asalaka musala po convaincre bino ablagaka te me nga na ye lelo toza na kati ya cage c'est-à-dire tokobunda bino kaka nde bokabola biso par là na profiter mpe susu napesa bambota tro na weplo mikiliste wazotala mpe biso et il est avec moi directement. Je m'en vais lui dire bonjour tonton. Bonjour Tanti. Vous savez, bon, en fait, non, c'est pas la peine que nous tous sur la, bon, Pakaloui ou à théâtre, non, c'est pas sur la peine à Pakaloui à palais. Non, c'est pas bien sur un tonton Adolphe. Papa Adolphe. Donc, quand vous n'allez pas dire tonton, Papa Adolphe, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Pakaloui, oui, qui plaisir et trop, surtout que n'est Nazio, c'est la première fois Nazio une émission dans un dossier grave. La émission ici Nazio, mais les lois ont un dossier grave sans bon. Te sango malamu, donc tous en abisso bien, nangolo nzambe, ça va et puis ça la tango nyo c'est sengo. Surtout il y a un privilège na micro na yo, donc ce qui est cas grave, donc ils ont vraiment naïe vraiment. Donc et puis talakara donc kolongwa kuna ti to ya kosalango. Merci beaucoup. Et je vous signale très bien que Nayambami Nandako ya Pakaloui oyo ngai na obengai, est-ce que vous sepela pena na benga yo un artiste responsable ou sepela na kombona? Non ngalo ba koma responsable te ba bota ma responsable. Oui, c'est pourquoi na lobby un artiste responsable. Donc responsable déjà te pona na ndako. Responsable lobby te parce que responsable les alliés déjà na ndenge tout le monde na déjà kuna c'est pas que tout le monde na bien que mon ngana maboke pa kaloui nano benganga te que koto na bengo irresponsable nano yipsanga bongo te ba côté moi te on a pris la tête. Donc naza vraiment au nazali na linga regarder toujours cap. Donc nazala ngai et vous avez malam pona. Donc à part monde de théâtre ba mona ke naza na mo ba charge pe mususu oye sala ke mo no sa blague pesate. Merci beaucoup Pakaloui. Tu sais qu'il y a une émission Ezole Kaboué, donc basé belé bo bazota la biso batuloko ba Adios Boulantulu.
hein, donc le Bogarts de Madrid, Bazota Labiso, kozala vraiment na posa vraiment que Pakaloui a se déchaîné une émission à l'élo, surtout que na mbio et pour que non tomeka kosola. Parle-nous un peu de ton parcours. Qui est Pakaloui? Si aujourd'hui peut-être on veut faire la lecture sur ta personnalité, qui est Pakaloui? Naza, Naza, donc 10e de par mon père, donc Naza 10e enfant, donc Naza mon liboso mobile ya maman na biso, papa aza lisusu te, donc Pakaloui akoli une église catholique, akolite elenga mwinda parlando naye kosala ba première pas na nga na nini na théâtre, et puis donc nakie petit séminaire. C'était où et quand? C'était na Saint François de Sales na Kitambo. Donc là on a commencé toyaki na biso na paroisse, toyaki ndeko ba jeune engagé na paroisse, mais tango esengai toyaki mpona tokota akolita baexigeaki biso keno mpona okota akolita il faut ozala na activité moko oyo ozala na engagement mo na paroisse. Alors il fallaki bilenga mwinda to groupe K kende na groupe K esimbaki te, et puis naye kocontinue na bilenga mwinda. Bilenga mwinda c'est de là nde naye ko découvrir ba talent ya théâtre, donc ba première part naye mais de formation natangi tour à tour école primaire na ngai na Kimvula na kena 6 na Saint-Georges na continuer secondaire na ki kosisa humanité na ngai na Kasusula na ke Inikin na sali 3 ans ya ko meka boye simbite, donc tour à tour na miki na bandi na économie esimbite na kena droit esimbite relations internationales esimbite na ko se décider siko na 2000 pour nazwaki diplôme na 97 et 97 on ba na kendaki déjà Inikin, donc et puis na Inikin on a 3 ans wana simbite. Alors en 2000 je me suis maintenant décidé d'habiter na kende kotanga informatique na Izipa na bandi na 2000 na Izipa na silisi gradué na 2003, donc nazali ingénieur de formation, donc nazali analyste programmeur na informatique de gestion. Donc na pesi papa Martin Kamambote na madame nae na ba professeur tout ba mame, donc tous les gens oyo bazali kokamba na Izipa. Donc 2003 na silisi allez na eko plonger nga vraiment na kati ya monde théâtre, donc après ça na 2006 na sali design na Afrique du Sud, moi donc moi décoration intérieure, donc il y a formation ok, et puis après ça te na continuer na théâtre, mais théâtre na bandaki yango na année na kolobake na kenda, donc na paroisse c'était déjà na 93 nde siko, donc place na kendaki na bandaki donc en 93 na bandi penza théâtre, donc na bandi teke ya komeka, donc wana donc na longol ba neo ya liboso bandi po na 93 na tolai pe na groupe mo libanda à part groupe to ina na paroisse na groupe mo pe libanda na ni loningisa, donc ngai V12 sai na baninga mususu bamso atika, et puis na paroisse to ekipe na groupe mususu Ba 93. ba 93. Tu étais déjà ami avec Saï et V12 et les autres. Wana tuza suba mite, on est des frères. Donc je demande, à cette époque-là, vous étiez déjà des amis? Donc ça il est kinabiso fiston mafinga sese mwana papa Jean-Pierre père à son âme na maman Anastasie Kassanda, donc na yebiye ndenge pa yebinga, donc leki na biso pena oto sima liboko pena ke le logo répété le loyo sa théâtre te, donc ngala On avait 12. on avait 12 ya to ba yaya, donc tozana kolita na paroisse totanga chic moko, donc tozo pe diplôme d'état jour moko na V12 kwa Nzambi mona papa Edouard, donc toyebani de lelo te, donc toyebana déjà ba depuis. Oh, Makambo is up grave.
c'est-à-dire bato bazotala biso harmonie totale na biso bambota trop na bosanité bijou beleza garçon de Suisse donc makambo ezoleka nango ka très bien surtout pour na plaisir ya bato tout balingaka donc culture ya mboka na biso esengeli mpena tout soutenir yango donc makambo yango oyo banimero eza nango wana oyo tenga nayoka nanga kombo nanga te vraiment yo mpo obengaka te mais ndenge nini kaka tokoti yo na liste yango po esala mpena bien ça fait bien lelo toza na ye esengeli mpena keno tosolola kose déchaîner toye mpena ke tosolola bato bayoka sikoyo. Une question de curiosité, j'aimerais savoir quand tu grandissais, est-ce que tu t'attendais à être sexué aujourd'hui ou soit tu t'attendais pas ça? De nature nakola timide. On dirait tonton Dolph aloba bongo. Ouais, donc nazaki vraiment Pakalowi siko. donc pakalowi pena donc personnage wana donc wana bina amta amutu ne Bilobela mutu mwa songi songi. le donc baba le roi de mayangu musa donc o mbata si ala loba le roi de mayangu musa eloko yari ezali te yele donc na de brinch donc nakola bongo nandolo bate donc ezaki même ata pasi ke na uti osala théâtre na zongi boy mais pendant que nandolo bate soma mwelu kufela la mutema. Donc, parce que ezalaki déjà talent oyo ezalaki enfoui kati na nga donc ezalaki potentialité parce que lokwa nano nayebaki yango te nga nofanda kimia mais na kati ya kimia na nga wana je me contente naseka nga moko na kati Na makambo ozo donc naokanisa siko donc banda déjà pakaloya se libéra déjà na ngai donc asi abima déjà nakoma siko moi nakofanda na ngai nga moko banda ntongo ti pokwa naza na nga à l'aise po na banaki na banaki kotrouve satisfaction na obeta masolo na kati na ngai me na moto amoni nga nafandi kaka kimia namona imagine eloko naso 500 besali naoseka na nga mo na kati mais il fallait quand même na se libérer na yango abima akoma coexister pe oyo bapakaloyi wana. Alors, soki nakotuna soki mpena nakotuna mutuna na makambo mpena ndenge ezoleka parce que ndenge ozoloba oloba mpe na lingala bien oyo lingala facile oyo na opesa kolutu na biso honorable Zakari Bababasi mpe azotala biso do bambota trop honorable soki nakoloba boye ekomaki ndenge nini po pakalowi abima to lelo mpena na bato bazotala biso on peut dire que entre Papa Dolph na pakalowi qui domine sur toi? C'est Papa Adolphe qui domine sur moi parce que nayebi ko garder mutu na ngali kola Paul donc succès eza nango temps mais yango te mutu ekumbaka nga donc nazalaka vraiment pakalowi mingi te pakalowi les rares moments azalaka ezalaka na scène mais na bomoto boye j'ai essayé de rester moi na tikala ngai donc mais ebima na mokasi ya ba encadreur donc tour à tour il y a Romain Domba après il y a Romain Domba de mutu première mutu matanga na scène que non mata que tu peux faire ça ngai vraiment et puis mutu pinande ayeko pesa na kombo wana sikoyo donc mon président Mars Kadiombo ya Yami Yamba donc le vieux qui assure vieux ya propre wana donc so tel ne ba biso na ba source na biso to bimela donc biso mai pas Kadiombo donc Neti et pas Kadiombo, vous étiez un homme de combien? non Kadiombo La génération biso lilo so to tanga sai V12 ngai mais les pas les loba relation bozana de très bonnes relations par relation ya papa na bana nae donc surtout pas na bana na bino bomo lia mbongo na côté na bino vie na bino mpanzi yepa soué na yango wana tala azala exigeant tellement pour que toyeba musala oyo ke pona eti lelo na toyebi na okate mais yoyebi pakaloyi mais pona ye azomona ke totikala kiso na partie mo fa donner susu donc aza tellement exigeant ke asali na biso oyo tokomi lelo soki ta mosusu tozo kosunga mpe mwa libota oyo nzambe apesi biso eza mpona mosala oyo atiaki na kati na biso nakoya kose retrouve ta mosusu na nanga mwa réparateur ya baordinateur kote moko nasa maintenance to ta mosusu mona na mwa bureau moko boye nazoyeba kotala makambo oyo etele informatique mais aye kolakisanga ke ce que j'étais à l'intérieur de moi loye moto apesa na kombo
Donc, Pakaloui. Disons un peu la vérité. Mes parents, bazuta à Tangisayo, ils ont beaucoup dépensé, ils ont beaucoup investi sur toi. Et par après, Nambongo o Bango Babimisi, ils ont lokola Pirongombo. Donc, a dépensé Mbongo pour la moine nae. To Willy Kabou a dépensé Mbongo pour la moine nae, Tangise Machik. Et après, moi, Nakoya Koboya Banchiko Batangisa Kendo Sam Sam. Yozo Monangote, on dirait que déception par mes parents. moni o nzamba chaka na kati ya mutu eza plus fort koleka o mutu ye mo akolinga. Donc oyo ekosamaka na se ya mokili na vie ya mutu eza kaka badessin ya nzambe. Donc nzambe so achacha nzela wana yo omona minaki nakende na classe mais nzambe nzoka nda permetaki natanga na niveau natangeli wana mpona nasala théâtre na niveau oyo ozomonela ngai ezo intervenir intervenaka ngai alobaka c'est facile lelo mpe muna s'inspirer na babétise mais mpona nini bétise eyaka te analogique wana Yo osalela bêtise te nga rappelé oya rappele ngai ntango pululu aye kotekela banzete pululu ayebi soki banzete oyo ifo ozwa otia yo siko mba moko bandi oseka siko ntango bandi oseka na illusion na illusion ke so atie ngai nasali peka non c'est pas possible donc est-ce que Willy Kabouya tolobana tozala juste na bibo etia odikidi wapi oh siko bakisa bokoko kisa bokoko niyo batia na sali peka te yo siko non yebisanga yo kisi nini ya bokoko oyo batiaka na sali peka parce que bato baotala mpe biso ndeni atia na sali peka donc ole ya pola chaka dikidi yatanga place te yatanga kitawa cheki na moni yo abisenga sio na sali peka moni siko ke donc moni siko yana siko ke bêtise za na awa mais na luka pena bêtise mais oyebi yango quand même hein nayebi ke bato mingi bazinspire na bêtise bêtise ya facile na lobi boye mais oyebi quand même ke oyo eza bêtise nini bêtise oyo zolo oyebi yango quand même ke oyo eza bêtise nini neti nini koyebisanga kofaire dire nga te mamunga nazoloba te ntango soki yozolinga balika mo boye yo se libéré mpe naloba non yo nde il faut se libérer te nga si nalobaki déjà tu t'inspires pas na ba bêtise n'est-ce pas ouais c'est la raison pour laquelle moi je veux savoir et ce qui bêtise ezalaka quand même Pakaloui ayebi ke bêtise eza bêtise nayebi ke bêtise ezalaka non kombo ya bêtise te mais koyeba ma typiquement ke oyo eza bêtise te omoni na art nayebi solo mo réalité moko ezalaka soki ozojoue bêtise etelemaka esifika olati yango boye ozongi bolobi yango mais esengaka sikoyo obanda kobenda mwa mayele oyo nzambe apermeta nazala nango ezopermete ke namona oyo te nabeta yango kara mais naluka kocréer à partir ya vide oyo soki eloko nini esalaki moto ayebana c'est le monde de Dieu nini esalaki moto ayebana eza babétise to eza l'inspiration c'est le monde de Dieu eza choix ya moto nye mpe eyebana te solo mabe oyebi solo mabe te oyebana mpe te moto namona te moto moko atambola abi ngai ye mpe andima mpe nasali te atyango na elongi yo moko te meme ata so osali yango oza na presse omona yango te mai botombala moko yo moko siko olinga otya yango succès eza monde ya nzambe nzambe moto ayebaki oyo akoyebana oyebiki nga na contredire otro parce que makambo oyo olobela nga wana déjà ke succès eza monde ya nzambe ngai personnellement nazoboya yango y compris zela na naloba te donc y compris na bandeko bazotala biso bandeko bazotala biso déjà naomona bandeko na nga baza mwa ebele naomona Piero Ngombo El Picasso na opeso code amour code mondial wana pena code mondial wana pena suki abwanya te vie pena so omoni pena omona pena keno suki ya basavant siko nalobi boye bino basuccès na bino bosalaka basuccès na bino bosalaka tokaki bokenda baplace moko bokenda osokola baplace moko mpe bokenda osala bamakambo ebele te
na sisa iku mokoto na mutona ngate ba pesa ka bino ba mai moko boyo boya kotia na ba piscine na bino na cantine ozo kendo sokola poke te oyebi quand même que aza na piscine non donc c'est que ya cha ngukuna wapi comme na ngai omona yana simana nini oh siko to ba ke ye pa cha ba blo ne na kati kuna biso sai sai on dirait ba fundi omoni yo mtolo ba bon et donc en tout cas bato baloba ke bino ba artiste comédien bozana ba kisi c'est vrai ou faux ceux qui s'ezali il faut d'abord muta na ko croire na hein ce qu'on est ba biso ba boy na ndima ko tukisi tante ndima kani kabokoko te na ba ke élévation eza nzambe na ko kende panganga na osenga chance mais na osenga grâce te mon ce que ça ke ba linga ngai ezala chance te ezala grâce parce que grâce nganga moko ta hotelema to magicien moko ta hotelema obise que non pisanga grâce tala na episode ngala comprendre mamdem que oyo zali eza déjà on nzamba sa desina donc atoki panganga azali lo mota bakse pa na yo wana ozolinga odécouragé bato bakoma pete lokola yo siko nali bumoza nango kendo beta bale ke simba kisa bale obeta bale lokola Rome obeta bale lokola nani patuka bangu obeta bale lokola diable kana sa entraînement ta 3 mois aussi nali bumo osa c'est le temps pour mettre qu'un frère. En tout cas, là je sens que c'est Pakaloui. Ce n'est plus tonton Adolphe, hein? Ce n'est plus tonton Adolphe. Là je sens que c'est Pakaloui qui parle. Ah bon, alors. Ah bon? Na fina ko be nga kistene. Fa ke papa Adolphe a vinu na mona na kisi. Et on a répondre pe na papa Adolphe. Loko bien est-ce que na succès voilà, donc nous évoluons petit à petit, surtout que donc il est avec nous. Tozo mekakoso la pour nous trouver ba conclusion, surtout na bateau bazakana ba les ont dit. Te mikolo ba yebi. Bana poto bana monde entier boyebi pourquoi na lati ba manette oyo. Je sais pourquoi na la tango. Donc tim mokolo mutu na ko solola. Ninga na olongola. Ba yebi ke na zepe na boye. Ba yebi nga pena bien. Soka ba betika na www.congodialogue.com ba omona yango nde na kopesa merci à trop na maman Francine Ngembe grâce na yo kande makambo mususu zo fongwama pourquoi pas na batutu bazotala biso président Jules Maswa un prêtre responsable donc ils ont ça la peine bien Virgile ndeni bien la biso pena donc ya ba longtemps donc na ba super Kilima na Kilimanjaro donc avec Hermène Kaba Virgile Maswa bien na biso donc na côté kuna limité na première côté kuna na moni ti moi elalit masoliza muka izara vie pena donc kutu mikolo nde peli suma kasi te papa wa 16 ano sala kuna papa 16 odo ba papa 16 te ano sala kuna et pas Virgile Maswa ando kumba karo ça vidange siko bakanga e wapi na triomphal pia 16 afungola ne bloka na nyonso atikango wana na ebisio kanisa siko libosa parler du peuple oula te bokainga na yozo kende kotikana na charge te mikana assurance eza assuré te to mona kaka bon o moni ke moi te natika si blogo ya kata mso mte ya danger natika moi pe wa disha tika tika non na ebisio maya pondu nini wa donc oula jamais bon délai na zone na pas où tu vois il ne zo répondre ba roulage bongo ami na zone na pas c'est quoi la tout temps ba zone na pas où vraiment donc Virgile Maswa yo moko yebi et puis bo sanité tous allez pendant que tu solo là donc il est vraiment Chanzawa Mamulu Samba Chanzawa Mamulu Samba Gaston Chenda donc Gaston Chenda JPX donc le numéro 1 du fret congolais donc à Londres on a comme ça à Londres pembeni à Kinshasa donc au tinde loko lelo na 15 jours au moni on a Kinshasa donc au tinde loko pena na Birmingham au tinde loko wapi donc ozana Angleterre au tinde loko lelo na 15 jours donc 2 semaines na ndam
dans 2 semaines à jour moko okuti yango na Kinshasa. C'est vrai ça. Donc talaka pendant ba 7e année yango tozokende. Donc Les agences à suivre. tozela te akanga mpona tokomisa ye parce que biso bacongolais ere mo tozelaka ke eloko ekufi nanozela na ka grave pena azalaka bien soki ka grave azalaka amemaka mbo te mais ntango azali wana bacoup de chapeau et puis na ndenge ozosunga kwa yoyebi kaka donc wana pena tozalaka nde tozali donc bapapa Eugène bapapa Edi bapapa Arthur Ibrahim Petit Gaston Ismaël bato nyonso oyo basalaka na JPX ezala na poto ezala awa nabosani bino te nalingi bino mingi papa Edi babiloko wana asalaka ti oyebika esalaka mwa bien. Merci beaucoup Eric Tolana Omba Lumumba nabiki bazotala pe biso ezosala pena bien paka louyeyo tolobaki tokoyambela bino baartiste tokoyambela bino leader d'opinion tout baza na kati ya mboka oyo donc ndenge naosa pena recensement et puis ndenge naolobela bino boye bana monde entier boyebake nazali epa mpaka loui ayambi biso pena très bien nous sommes bien accueillis bino boyomona pena evandeli oyo sadi ya mutu alie ya mutu ameli yango merci à trop na mama na biso na oyo nyonso osaleli biso oyambi pena biso bien siko mpaka loui naotunaka boye ndenge ezalaka te naolinga so natuna question mo mpona osepela teke bato mosusu bayoka yango me bayokaka réponse yokopesa siko bato oyo ntango à l'époque ntango oyo okoti na théâtre okutaki banani baoyo nani obanga aloka baviema kobanga te mais respect pena ebele okutaki banani respect ebele na bakulutu nga pena en tout cas modèle to idole na ngai ezala Vieux Maurice donc paix à son âme Vieux Maurice bato bayebi mingi na komba le Vieux Lokuli ye pena nde azalaka modèle na nga vraimen donc nazalaki pena donc soki abeti planga pena plan wana fona longolango. Avant sa mort, tu as eu le temps de causer avec lui? Tokutana tojoua na bapièce ebele tojoua na ma soeur tojoua na bapièce mwami balemisatu boye donc appréciation na ezaki ndenge le fait que c'était lui son mentor plus siko ntango tokomi pembeni jour moko boye aosalanga blague alobi loye nga mosala vraiment nakomi na kotika yango nabi vie nga nalandi yo koma kotika yango su ndeni mais soki ebaki bongo yo kotika te mais on blaguait et puis après ça ba conseil belé et puis après ça nga so na jouer soki na amoni au jouer er mo boye ozana amoni ka moi fausse wana est-ce que vient on dit mangai metango yebi ozaki excellent kasi ko to jouer ya na leki quel duo na ba ressource donc to jouer pas ya l'artiste que j'apprécie beaucoup donc pas Félix Oazé kwa mokua bongo donc emion nendo yo ye donc abna le kulito joua kuna donc talara donc en tout cas j'ai garde de bons souvenirs et puis na ba arrêté on na rigolo bato bayambaka biso bien ezaki Tito Picansone donc na timba Mbatasiala donc Mbatasiala donc mobali ya nao ya seya donc mobali ya seya donc bayamba biso bien moko na donc oko comprendre te donc to badomona bango déjà mais oyeboye Picansone peso peta na rigolo pe to s'exprimer pe na rigolo et puis donc et puis na yeko kota pe susu na Kilimanjaro donc mameye nga yambanga bien rock bodo bokabela ya na ngai donc ya kati donc vieux agenda ya donc travel book ekomotonda book travel ekomotonda donc livre ba voyage ekomotonda donc yamba biso bien ya rock bodo bokabela nakutana susu na Sarah Visa donc en tout cas j'étais bien accueilli papa Kofi Mindondo depuis tant on a zoya Mindondo pede azo bima zo longwa na déjà et tout travail sérieux wana donc na ebiso donc pas de géants donc Josco Sikazali Yajo Kilo bravo donc bato nyonso bambata sala nakuta bango kuna en tout cas j'étais bien on a s'exprimer ma casse donc nde wana pena donc efungola penza makambo ebele donc eloko nini na monde pena ya théâtre eloko nini oyo joie esalaki que grand public va découvrir
biloko eza presque belé hein. Oh pena no ya liboso pena osala pambala moko grand public pena bayambi. Ngai po oyo ti Kilimanjaro eluka ngai ezalaka donc l'homme propose Dieu dispose. Donc tout ça là on a cas de ombo ngai na sai donc pièce ebimisa ngai na sai donc poto e babiso. Et c'est par là je veux aussi vraiment faire un clin d'œil à un grand artiste qui est en train de nous regarder en direct de Paris. Il s'agit bien de Jamaïta Inanga. Hein, Jamaïta Inanga. Bambote na ya trop. Topesio vraiment Jamaïta Inanga. Topesio bambote trop. Moi silence mais toujours vraiment n'allez donc sans modération vraiment. Porter bango pena correction. Donc tozeloka yo peso ko il faut les gaper na dossier grave et na obosa na pété Laurent Tendance donc na zélo. Ndika ndengo lobi déjà na ça déjà fièvre parce que lobi qui est donc à la trotter Laurent Tendance azo. Ah kitoko et ça la bien vraiment talaka ba tendance tendance que mo mela mwina pote faut tendance ezonga quoi. Ça dit mi José Mabilama Villa Windsor Sa Majesté vie wala tamakasi na ajo wala vina ngabna kati vie wala tamakasi na ajo na longolo na suspendre donc vie balobi do balobi olongwe na comprendre on mi José Mabilama na zomona pe donc leader Guy Pablinto donc kitoko kaka donc ba batu ndoto baba donc tozela kala mingi te bano kala mingi te batu fo bamona ndoto baba ndenge sala kaka awa na corriger bango bamona na terrain wana nzo ne muninga kuna otonga en tout cas Chico Deolo beauté à 3 personnes na ebi kozota pe biso donc plaisir est toujours partagé surtout na bandeko bazota de ces graves siko nazonge pa na yo ndenge kana bando tuna siko na ndenge lelo ndenge toza na ndenge théâtre nani azobangisa yo oyo pena ke tango vanda na palais mera tilo pena damage ozodame ozotala TV un temps botika nanu mama tika nanu wana nani abangisa ko pena na monde théâtre na banga pena te na respect rabat mais ko banga pena nanu yelanga na onte nani alekio na monde théâtre hein nani alekio na monde théâtre oui na monde olingo devie ba question na kurso na kurso biso nzo na ndo akota prend tout toi na akota prend tout ta place aux allées na akota bandi kursa mote toi na prend un fukama de sambela toi na akota kuna na to bandi kutu na to za kutu masa sebeta na pa oyo kiti fiston ça aleki nani je t'informe petit mafinga sese mbala verongia ba papa na ba kolo bidje kolo bidje tika pezi afanda kimiako aya kolo bidje petit na afanda kimia wala petit na apenda yo benga mtu ambongo petit na te o benga mtu ambongo petit na nga mafinga sese yo benga mtu ambongo na benge mafinga sese mtu ambongo mafinga sese obike mtu ambongo za moninga yo ebiesiko mtu ambongo parce qu'on est bien mafinga sese donc toza kosala mosala donc soki tolobi ke kingandi aleki topesi charge moko ta mosusu ezala mpasi mpona kombla donc tona mosala moko boye mosala moko esalamaka ensemble donc bafai na nga eza force ya sai force pe ya sai nani fai ya sai eza force na ngai. Ben, Pagaloi, parlez-nous un peu. Tango vous se retrouvera peut-être en train de jouer avec Kalunga, Modero, Sai Fiston et les autres. Biloko wana bozwaka ta ko planifier yango po ebima bongo to ezalaka comment? Spontané. Omoni soki boza bien na moto. Motango bo jouer. Communion wana spontanément et bando se faire sentir na kata scène. Et puis kala bando zo bina batu muso na baza tema professionnel ba koza na kanda bu baswani même maintenant c'est ba jouer danser. Mais c'est que batu nota la bien. Ce qui batu ba auto swana et que maintenant c'est ata ba jouer danser au sepeli. Tam so sepeli. Je m'excuse pour na kanda ba misi mais kanda neza solo. On comprend?
donc comprendre Mais c'est pas que koseka mna ya solo donc ntango mona mnake toseka pena donc seke donc toso koseka pena donc yango wana neti Dieu na yo na vie de loin na esobe ezalaka ya solo pena ambiance wana pena ke donc ezalaka pena ke soki bino bokutani bosekaka trop to ezalaka na ndenge ya théâtre pena talaka phénomène talaka phénomène donc eza bamoma moko esengo makasi donc omoni kaka po kana soki po toza na émission yango wana mpe babetako mpe bashit pampambe pasaisa ye nani abetisa mpe bashit taka siko ngamu na nyokola eta mosusu na bomwana siko aezwa no na mwa sel faut profiter po après sel na obetisa yango te heureusement mpe kaka fiston nani esobe mpe aye osauve yo donc tose complétaka mutu na mutu aye na oyo aye na mwa ndambo ayebeli amakasi mpona kaka to booster mosala na biso ekende liboso eza toujours plaisir ndenge toza na yo sikoyo lelo soki olingi ofete peut-être carrière na yo depuis que tu es artiste un artiste professionnel qu'une vie qui est de ça on peut dire que tu peux fêter 10 ans 15 ans 20 ans 8 ans 2 ans naza deya na 23 ans de carrière 23 ans de carrière boni papa boni modero alobi nanga 18 ans yo soki ozoya oloba nanga 23 modero na théâtre babiso ya na mode ya na esi obanga ata libanzi na ye te obanga ata libanzi tika libanzi eloko alemba wana efwana na lemba ezwa bamoya ya lemba pamba totokani modeste obiki ya bizarre bizarre leko sanso bela babizarre ne wapi donc nape na mokolo na théâtre donc soki aza na 18 aseke na mokolo na ye tala kaka moto ya 93 siko 93 mpe kaka te donc na banda déjà mwa baavant avant na 93 na kobanda minake no bon 93 na komona minake no boza mpe na mwa groupe no na paroisse avant 93 wana donc les années oyo totangi yango te wana c'est-à-dire oza na 1+. ouais donc na kofete mpenza te parce que tozoluka nani perfection tolukaka tokende so likolo makasi or so na bandi ofete déjà oyo ekozala sentiment moko ya suffisance oyo nakomi kocréer donc or nalingi na créer yango te nalingi plutôt na travailler nde makasi sikoyo toloba nanu pena ndenge théâtre esalema na mboka oyo tokolobaki bino bosala théâtre to bosala maboki bon tozosala eza nde ka problème bamoyen soki bamoyen ezali suffisant depuis tobandi émission obwaki data ba 12 personnes sokoyebisaka bamoyen nde te bamoyen ezali mpenza te omoni il faut artiste avivre na œuvre na ye mais tozovivre na œuvre te s'affilier nani la société en tout cas kolia baœuvre na yo tu dois t'affilier na basociété des droits d'auteur yo siko neti ndenge oza bosaffilie na société toza na sokoda to na soneka na mboko yo ozaka sokoda nazwa contact na soneka nazalaka vraiment affilié nazalaka na carte de oza bambongo na soneka papa seke mpe na sokoda okozwa te parce que tomoni mpe na soneka ka vie na biso verkis ya monga na moto aza non mpe na sokoda ka vie nini problème ezala ndeni okei osanquérir nango première pas yango wana nasalaki donc na sokoda nakendaki nazwi nano faut s'enquérir oyeba mpo blog mosu ebomaka biso ezalaki kaka bamanque ya information mpo nano okende oyeba baexplike yo moko mpe ocomprendre enoka ngai nayebi donc papa Emmanuel na sokoda donc naza na coordonné na ye amekaki mpe tokutana na circonstance moko mais il a essayé mpe ya koexplike nga vraiment ndenge nini etambolaka et toza na plus à gagner que de perdre na kati ya likambo wana. Je crois qu'on va faire toute une émission pour ça au Tokolobela pena ba makambo donc on a pesa bambota trop na weplomikiliste les bogards donc weplomikiliste na bosaniote et les bogards de Madrid yende adios Boulantulu na bosaniote et
na obosa na pe lisusu te bato na obosa na te maître patron donc maître patron maître Bogus Bonianga nga pe na bosa te Pierrot Ngombo El Picasso konga na zolo basikwaza na Afrique du Sud donc na bosa te ba obaye bangai maître Mukishi Panthère Noire corps mystérieux donc kuna ba combat cage papa yo na invité une émission comme boka olega nga vraiment ezala raté donc vraiment botala tabino moko na comprendre nga te donc nga na boka na nga te président Gilles Massoa un prêtre responsable prêtre responsable président Gilles Massoa na bosa na te code mondial Willy Moucheni siko na bi toute dernière question le King Makiadi na minute oyo un Canadien de moins au Congo et de plus au Canada. C'est vrai ça. Donc ya King Makiadi na ya Willy Moucheni talakaka ba vieux basungaka donc le bina mwata songanzila ke akoko mapembeni na oka na minute muke danger donc ça dit partout azali azaka toujours pembeni akoza no pembeni no mosuzuke à la minute oyo ikomi kwa bozana ebo fine na ebo benga to benga papa pene pene ya Willy Moucheni papa pene pene il faut que nous tonga bivie se katia lokwe danger oloka kwe menzo akwe anete siko na lobi boy lelo avant to koma oui Julien Bala en Afrique du Sud vraiment na bossa na ngate siko na lobi lelo ozana groupe toza wapi on peut te retrouver où groupe ezali les Figaro donc depuis ça combien de années et les Figaro na ekoza mko na ba 10 ans oh les Figaro donc les personnes to bito bezali sur les Figaro ba 10 ans les Figaro depuis 10 ans ba bengo président donc depuis 10 ans donc depuis 10 ans donc 10 ans ko bakisana mo ane mo likolo donc ya bonus ba 11 ans donc eza mbula moko na mariage na ngai ngap na mariage na ngai 11 ans donc lelo donc na zana le Figaro donc école ezoleka d'ici là bon mona na wapicom bon mona pièce lokola moto na nzambe puis na 3W Congo dialogue na biki bon mona ba extrait ezali na pe koleka et puis bon mona siko ba version moni oyo ezali version Nzonzing le Figaro version Nzonzing mais bon mona siko le Figaro version originale donc avec ba Bolondo Patrick ba Flori komona ba acteur lokola ba Valable ba Mbata Siala ba Kalunga ba kokuka ko incarner pena ba rôle te donc talaka bazo je pembeni ya ba grand ozi Bolondo otie pembeni na Sundiata ozi Valable donc Valable coup donc déjà ozi Flori osangisi na Mbata Siala tali logo epesa donc ozi donc Nouria Nzazi mobali ya mwindu tu otie pembeni na Kalunga donc ozui la perle osangisi na mama Kalunga. Pourquoi choisir bongo te na lingi nini biso pe pona to yebana to fandaka na mapeka ba mikolo tant on a vu pièce to salaka l'homme pour poder dispose na joana vie Dudunga Fura na joana na mama ma mère Bip mama Chako président Lombe tala na niveau na ba série wana na année 2000 ngana jouer na bato wana ba fanatique na bango nde ba créaka base ya ba fanatique na ngalelo yango na yo polingo ka ba facile biso pesco bongo pe il faut ba oya biso te kokima mbwa moko ta olanda bango ba so ba okende nde mais ba okende bakina bonga bonga pe na za place bazana no artiste pona yo moko ngana na apprenant donc kadi mbala accepte na ko za artiste na yo moko na c'est-à-dire ko zonga na one man show pe na no santi ke no eti lisolo moto beta mikolo jo moko mona ye to teka ko mona songanzila banini songanzila ko mipoto songanzila tangi na poto mais utika Kinshasa na ba condition ya lelo kena poto afandi mundele pe nzoka ndetanga akomi ko sala pa mundele na mundele pe buli na ya s'installer wapi na Congo mundele wana ye na Congo mais abana mambo ba diamana kina mbujima imwa ba diamant pe na bien azu yango aye na kin ba s'installer na songanzila
songa nzila mwana musala vie kaka ndenge ezalaki akonte badiama na ye banini likola mesa era akotaka mbangu boye na salo boye puku moko pena ya noir aole puku oleka na diama moko diama sikoyo ya mwa munene koleka badiama tu abisonga nzila bi donc na ngamo namoni puku okende na diama donc puku moko ameli diama na ngai diama na yango mutaya munene na badiama tu songa nzila akota na dosi boye tala bampuku ya mwindu ebele kinoiserie esali te fandi atali amoni mpuku moko boye bum afandi akwa ye moko songa nzila bula bia tala diama ye ta mpuku ana diama ye siko mundela tene ndeni bike ana diama bite eza facile na kine ezaka ndeni so mutu azwi mbongo bato tu bakomi bajalu na ye akomo vivre kota ye moko so aki na babumbu boye soki mbongo bumo fleri lupango moko munene clôture mulai abiseke ye ndenge afandi ye moko boye ye mutu ana diama effectivement bafungole boye bamoni diama na kati mundela amoni magicien bite na magicien te biso bakongole twalaka bongo so ozwi mbongo bato tu bakomi bajalu nao na s'inspire kaka na ndenge bakongole donc puko pele kola aza mwindu donc a l'esprit ya bakongole donc ya ndenge miso bato mwindu twalaka mwana mosusu azwi kaka mbongo jo mona mikosala expérience moko boye ke bible nde totanga yango ezala na combien de livres 66 livres donc balivre oyo eza na kati ya bible donc econstitue ya bible ya 66 donc bible mobimba vrai bible 66 livres na kati nango 66 livres wana salango mwe mbula na yo bakisa plus 50 ebe epesa ane obotama salango kata calcul mental oza makasi kote wana neti ngai nazwi 66 moins 39 plus 50 77 mbala moko etelemi ganga ane na botama yango wana donc yo mpe sosali yango emane oyo obotama ye mpe nde asali yango emane ane abotama donc olingo oyebisangaki no ndenge eza mama Francine Ngembe soki mpe asali sadi oyebisa ane abotama donc otune kutu ane abotama te soki kaka keno nga naza na age tel osali yango kaka mbala moko mbala moko te réponse de ntango opesaki yango opesaki age nao yango wana réponse. Merci beaucoup. Comprenez, c'est bien qu'il était avec nous. Pakaloui, qui a accepté quand même de nous recevoir chez lui. On a été chez lui, on a très bien mangé. Je le confirme. Hein, parce que on allait. Biloko mère à l'ambia vraiment moi ngana lo batro trop izana ngote parce que c'est kota ida na libumu na meli pe bien na li bien ça dit na robima pe bien awa ndenge na zawa merci na ye parce que yambi non boagete non boagete attends comment mère te non boagete Christian Chibango asa jule de mabang Christian Chibango donc formé déjà libandé mona nango mais suki vota donc suki wana la kana kana ngo déjà ipsa ngo kino suki na ngai na linga ko minga to okene nao to sanji na plat penezo ya fina no atterrissage na wa ils ont fondre voilà yo nga modé minga ya modé je te salue je sais que tu es en train de nous regarder mais mingi mingi ye asamsa ko mingi alors bakando toujours soki o moni mobali petit na théâtre 23 ans modeste totokani donc amna comédien siko so bato balingi bazwa yo ndenge tovandika boye parce que bato baza ebele baza na posa bazwa bacoordonné na yo babenga yo to bakomela yo comment est-ce que peuvent te joindre et te programme surtout na bandeko bakolinga basuivre yo awa ba WhatsApp banini banini ba Viber ba Messenger ba Imo banini banini ezali ebele batango banini Viber ba WhatsApp donc pona avana pesa numéro na ngai na pesi nanu Stone Shop Mbote Mama Joline Sianga donc mama oya bana ebele pembeni ya Gaston Chenda donc Mbote ebele ba oyo nyonso balingaka nga na pesi Mbote na kotanga bino nyonso te entre côté na mabanga bolimbisaka nga na bosa na pampo okolonga ma linette quand même ça va nzengo papa na Beauregard vio soka ye oza cirque Zara ye soka ye oza cirque eloko tele eye donc ya Justin Nzengo bambote belé na bosani yote et puis pona kozwa ngai numéro na ngai nga problème na ngai ezali ke téléphone na nga mo na yamba donc soki ka esele erreur oya mangate oyamba ne mwana na ngai donc mwana mki papa il est de l'autre côté
Donc, viens mon garçon. Oh, peut-être donc on va appeler que non. Fils à papa. Il vient de l'école. Il vient de l'école. Bien. Tonton, ça va? On te pose la question, regarde ici. Regarde, Dis bonjour. Ça va? Bonjour, On t'appelle comment? Henri. Henri. Tu es fâché? Tu n'es pas fâché? Comment ça a été à l'école? Ça a été très bien? Tu as étudié quoi? Henri? Yes, là, tu vois, Il est fâché. il y a okuta na Nintendo, au monde, il y a okuta na Tu Jay. joues très bien. Hein? Wana ndoko ga place à En Makele. tout cas, Henri, ça va? Je m'aime. Tu as accepté de... Tu es fatigué, hein? Tu n'es pas fatigué, non? Mais tu ne parles pas pourquoi? Bon, Yende, donc, C'est du prince. Azana na Del Piero, Henri Rifidim, donc, Ndoya Mama Bokilo Nangai, donc, Kilolo. Ça te fait comment? Hein? Quand tu es tout autour de ta Non, famille, Naza comblé, Naza heureux. Donc, même à ta vie, moi, Tambole Simbite, mais sur le que, Joyo, Bazana parler, ça te fait du bien. Et puis, numéro Nangai, avantage, ce que y a mingate, donc, Batoro Yambabango et Zarabango. Ou Yambatam soit Henri, puis quand Nenga Zolobat. Allô, papa n'est pas là. Il est sorti. Il est parti au travail. Il y a le barra, bon. Mais numéro Nangai Zali, Del Piero revient, Bango Bauti classe. 43, il y a Willy Mouché, lui c'est Del Piero. Ça va? Ça va bien? Tu viens de l'école? Les futurs. Tu viens de l'école, le futur. Tu as étudié quoi aujourd'hui? Moi. Oui. Beaucoup d'histoires. Il aime beaucoup d'histoires. Tu as étudié quoi? Tu es en quelle année d'abord? Moi, 3e. Tu es en 3e. Est-ce que ça a été aujourd'hui? Ton maître ne t'a pas frappé aujourd'hui? Ça a été bien? Alors, Oui. qu'est-ce que tu vas dire à tous ceux qui sont en train de nous regarder à ce net moment? Est-ce que tu aimes aussi ce que fait papa? Le travail que fait papa, tu aimes aussi? Non. Papa fait quoi dans la vie? Je fais le théâtre. Il fait le théâtre. Est-ce que tu as aussi eu le temps de regarder ce théâtre? Donc toi tu n'aimes pas le théâtre que je fais? Je n'aime ça, mais moi je ne vais pas faire ça. Tu dis? Je n'aime ça, mais moi je ne vais pas faire ça. Tu aimes ça, mais tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Lui c'est Moi-même, le ça. professeur. Toi-même seulement. Ben, j'espère qu'Henri pourra Henri. le faire. Hein? Henri, l'un des jours tu pourras faire le théâtre comme papa? Oh ben non, mystique. Bana tu bazo boya. Mais ils ont un canal bango na kati. Kolanda bango boete donc c'est là. Quand tu bango ba c'est déjeuner donc na ndenge na bando ba 00243 998 163 866. Abandeli yango 0998 so na longoli ko na bato bazana na territoire donc 0998 163 866. So za libanda 00243 ya Willy Moucheni 998 163 866. Au Pongo Kabolango 0998 16 38 66. On a béni ngai nazana ba WhatsApp banini Viber. Merci. C'était un plaisir de t'avoir surtout dans cette émission. Ngam na sepeli mingi. Et puis allez jouer là-bas de l'autre côté. Je vais venir. Donc na sepeli mingi il y a ta oyo à l'aise dans l'émission, donc nous sommes à l'aise dans ces pays, donc mais c'est moi le style na riz parfumé, hein pas Gaston. Attends que je vous désannonce. D'abord, tu nous prépares un truc surtout pour le Congo Dialogue. Parce qu'ils allaient site moko ya bien au batebele bazolanda ndenge na loba toujours na pesa merci à trop na madame Francine Gembe et leur grande équipe de Congo Dialogue. Cette grande équipe n'est pas seulement en nombre mais aussi en grandeur. Parce que on n'est pas grand seulement pour le nombre, Monique Boza 7, 8, 9, 10, 15, mais aussi grandeur, il faut se faire sentir par rapport à Moussala Bozo Sala. C'est pourquoi Bisso na Congo Dialogue, toujours ça merci na Batutu, ça dit Batutu Bazo pour faire partie na Congo Dialogue, Bandegonanga ya Angola, Bandegonanga Afrique du Sud, Bandegonanga Nini Kalatrote, d'ici mi-novembre na Rosana Yaoundé, toujours na Bokasi, ya madame Francine Gembe, merci na nyoso sala pona biso et pourquoi pas pona Batutu au ba soutenir biso wana na moni mi José Mabilama na moni Minos de Londres, il faut penana 500 sigoyo Minos de Londres mutu ya mbongo et puis Minos de Londres donc harmonie totale Weplomikiliste
Adios Boulantoulou, les Bogards de Madrid. Ah. Ozoka Batouana. Donc, Willy Kabouya, Omba Lumumba, Eric Tola, donc Pierre Ngombo, El Picasso. Donc, Batouana, Sonatangi Bango. Donc, surtout que toutes mes émissions, elles auront toujours déduit na un grand, je répète bien. Ils allaient appellation moko bien contrôlée, Willy Moucheni, Kodamboka. C'est-à-dire, vieux pene. C'est-à-dire vieux wana pena na mesani kana benga na ngai le vieux pene parce que esika tu azaliza nango musika te mais vieux siko to na tiki lokata vieux o se déchaîner à bateau bazota la biso o se kisa biso encore une fois de plus pour tout clôturer vous regardez parce que wa muyimi congodialogue.com bande kunanga lisolele kakina bakongo boyebika katraka sheria barulazi kumona mtu kaya batu bakangi bamoni mtu kaya batu bakangi ba chauffeur pay et puis bazira ka chauffeur wapi kaka na dodan tanka kuzokuma na dodan wana baby ko diminuer vitesse mbala moko bakwei nayo chauffeur moko bale yembon bino moko boyebi soko sana lukala poko makimpese cimetière moko za kawana ba dodan moko za kawana mibale bakangi chauffeur mbongo nyoso woti kubula chauffeur alalaki na kisasa na tonga za kuzonga nini bakongo bakangi wana balela barurazi bazakana mwa meseneso ki bazi mwa repo baki kufanda wapi na cimetière chauffeur wana leli mbongo baboyi kozokiselemo chauffeur apa bibo bakumona azwa kaka poudre bela pakoli nelongi alati robe ya pembe 3 heures abaluki na kati ya cimetière akoti kuna aza koya malembe azwi soda liboso akutaki na tombo ya liboso alalaki na kati baninga musuba alalaki na batombo mwa libanda abandi na ye papa yoka yepe na pongiwa na nini tika ngai alabite zongisa mbongo abatu tango aliki mbongo abatu eza ndoto to eza ya solo afungoli lisumoka moni mutu pembe malatida aboko ganga poise ni émotion makasi a touché deuxième touché deuxième nini tika ngai bi e deuxième alamuki bango mbali batalani ya boko tala na sima na yarbi talela ngelo ko zana sima na ebisa yo basoda wana tire soko kei barulazi pasa balinga soko tele mate soit disant mostra bimela bango nzoka ne chauffeur bari yaki mbongo na tongo nzoka ne makambo ye bandika kawana te je moko basoda baza kusala patrouille wana serious cimetière ya Kinsuka kala boyebi banzete nani cimetière ya Kinsuka ezaka na banzete ba carpitis kala tuzaka na phénomène moko na kisasa batu banda ko yiba cercueil batu batekele bino cercueil soki cercueil oneza kitoko tango boke kunda muwei bango bake batimboli basopi muwei basopi na se allez bazui cercueil bazongisi na maison komona cercueil bokundeleki nango muwei boke na ville na moni suka cercueil yango kitoko kaka ndengo wana nzoka ndeza ki basia batu ya cimetière basoda baza kusala patrouille na siri wana tuzaki na bakader tuzaki na bagendarme posiko esire koma mura takupika masasi toyo pigeon seri wana sikoyo bagendarme na minduki na bango lokola ba fusil ba calibre 12 oyo etiraka na pasi wana eruya baza kusala nango patrouille baza komata nzela ya Kinsuka bamona na musika mutu moko alati pembe na cercueil na mutu basoda bakangi kushe nzoka nini na sima na ye oyo azalaki chef akangi kushe ole mutu azali boza kushe bango na sima sa nini bakushe bakangi na jona su alt mutu wana aza koya kaka na cercueil na ye alt mutu wana aza koya kaka ti mutu wana komi liboso ya mokonzi wana mokonzi wana ata na sima bato bamoni bato nyonso baladi na matiti na kubanga akitisa albi papa nini yo tokangi yo oke wapi na ere oyo na cercueil boyo abish koganga te loba malembe bakunda ngana Kinsuka me place yango mulunge yango na sepeli te na keko mikunda na cimetière ya Kitambo yango na otambola butu po mutambo na ngate yo kai peso dawana ya gendarme bongo kuna nde place ezali abi yakuna espace ezali kende me kinaka presse te kota banzira kati congodialogue.com tolanda www.congodialogue.com Congo Dialogue donc Congo li solo to solo là donc Congo donc yo ils arabes na ba cas grave donc
cas grave. Donc, ya songa nzila na congodialogue.com www wewe misatu mais kocha sete peta kaka wewe misatu kocha na sete wewe kocha na sete. Donc otie point otie congodialogue.com omona mama solo et puis donc toza wana ye quand même azosala moi ifola koza biso po awa tomoni biso batitre ya mabe te batitre ya mabe nzokimisa bato ba information ya internet YouTube. Merci. Comme vous le sentez, donc je suis vraiment trop ému d'avoir un grand artiste. Il a répondu à notre invitation. Il s'est déchaîné, il a répondu à toutes nos questions. Et je crois que vous êtes satisfait. Je crois qu'il se passe la dernière partie. Je serai avec lui au moment opportun parce qu'il est avec nous et je vous présente déjà ce qu'il est en train de préparer. Il a sorti tout ceci. Nabandeko ba ozala fidèle internaute. Il y a www.congodialogue.com. Avec ça, vous ne serez jamais dessus. Il y a Motonanzambe, toujours Motonanzambe. Il y a aussi il y a pas mal de trucs. Oh, nous surtout boyebi qui pas kaloui à ça là. Ceux qui boko banda otala www.congodialogue.com. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. En tout cas, président Jules Massoua, un prêtre responsable na bi non na émission on a dédié on a yo na bosante Laurent Tendance et na bosani pété créer l'infinito les valables motema nana botepa eza bino ça dit émission lelo eza qui toujours dédié na Willy Moucheni code Mboka les seuls codes les vieux pene. Merci, moi je vous dis au revoir, je vous retrouve à très bientôt. Merci à toi Christian Chibango.